Bienvenue dans cette émission qui est toujours présentée par votre humble présentatrice Grace Parker Balobi. Grace Parker, la fille du pouvoir, autrement appelez-moi El Capo Balobi, que les lotos a toujours en mode boulot, donc Moussalara quoi. Sans oublier celui qui est derrière la caméra, Jires Kilongo Brador, Zalara Zalara Kawana, et puis toute l'équipe de Beaux-Arts TV où accompagnera Grace Parker, sans oublier Grace Makola, Hilaire Clark à la montage. Donc je te salue, sans oublier le boss de boss Papi Kelly. On est toujours ensemble. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir en face de moi l'un de nos artistes comédiens OP Aza connu, mais beaucoup plus na cette émission na biso ya lelo to kolinga mingi to tendre et micro na biso, et puis artiste à se présenter, et puis boroyo kaso saba marambo belé belé o e batami na simande bokoye bango na cette émission na biso ya lelo. Là je pars déjà saluer Batunion o ba mesana ko soutenir biso, et puis ba o batala biso partout dans le monde. Bonjour Bertrand Sap. Bonjour maman Grace Parker. Bonne santé. Ouais, par la grâce qui m'est allé. Ça fait déjà un bout de temps disparition na vraiment na kati ya ba TV na biso ndeto mesana rota là na kati ya le groupe Le Réveil, en quelque sorte rolinga beaucoup plus na kati émission na biso obete la biso moi lisolo wana, parce que toyebara na kati ya groupe Le Réveil chez maman Marie-Hélène Lota, mais aujourd'hui subitement tout le monde a que Bertin Sapou a quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Ndéolobic, il y a un bout de temps, donc précisément 2 ans déjà, où on a fait partie du sous-soutien dans le groupe Le Réveil de maman Marie-Hélène. Maintenant là, on a la carrière nanga, donc veut dire on a déjà groupe, au paysan à 2 ans, ils en a 2 ans. Oui, na legara liso soutena ba etando na biso na bande dans nazwa ki inane ya repos ya coulisses na ndeko lekate inane msuetika parce que na ça 2 ans non inane msusu na ndo sala mwa banzonzi nkande zalaka, et puis nazole kana chaîne locale moko awa ezana TNT pour à l'époque on ndole kana RTGA, mais après kolongwa na groupe Le Réveil de maman Marie-Hélène na komé kolekana. C'est pas grave, na émission na biso to lingara clarté nyonso ba vérité nyonso pe to koma pe na cause o nini sala que o quitter groupe Le Réveil. Problème te. Donc on le kana biso TV par rapport à banzonzingo na sala qui donc visibilité za moi mke côté wana. Donc c'est bon. Voilà, si kotoki kuwana déjà za moi ba produit o eleka déjà ekota na kati ya biso TV na kati ya ba chaîne na biso ya TV OEP ezo faciliter ba artiste comédie belé pour mingi to komo na bokomo kimela na ngambu wana, mais en réalité de choses, qu'est-ce qui a fait que Bertin Sapou a quitté groupe Le Réveil? Pour te yeba que aux élèves penza fils moko très attaché envers maman Marie-Hélène, et puis te yeba que ba marambo belé belé. Oui, ouais, c'était toi, mais subitement comme ça, vous aurez une décision. Yo longwe lianza longwe, c'était dû à quoi? Grâce moni banzete mususu topé colonne mususu babujaka ngote. Nako betelo lisolo moko ya Samson. Ebi Samson non? Ouais, après avoir kotobola emisu. Bat bamona ke non et silipo na e. Mais nzamba dotaki na force moko asuka. Ayebise ke non kende na 2 colonnes. Mais tala biska bazalaki. Mais loke simba ki biloko na 2 colonnes wana. Tango abuskila ki yango directement biska bazalaki esalaki ni ekoyaki. Eza ndinga oyo Bertrand Sapou ndina tikalaki na groupe Le Réveil. Donc on a battu sur banda groupe Le Réveil parce que nga naza cofondateur ya groupe Le Réveil. Si na ebi do bozalaka ebele to monaka ba Elise do ba mususu do Ekonanga Elise Salumu, Emma Sapou, Emma Mwanza, hein, c'est mon frère à moi, donc il y a une famille penza quoi. Tu sais qu'il y a Blaise Lukanu, Astrid Arija, bon bautaki na maman na nini évangéliste, tu sais qu'il y a Christian Shoga, tu sais qu'il y a Massimo, Karine, Prince Chabani,
nani lisusu na bosani donc tozalaka à peu près 11. Afrique du Sud mais la bosani de kombo na Jires Mboui. Jires. Ba Jires Mboui bayaki kokutanga. Bango bayaki na balianza bayaki. Te na betolo siko pour comprendre parce que la question na oti. Nani ngana betango pour topesa moins éclaircissement ndenge masolo ezaki donc tango bandeko nyonso wana babandi kolongwa moko moko misusu mpe balongwa te na ndenge ya kolongwa bazwaki mpe bavoyage na bango bakende ti bandeko na so baprince baema sapo ema mwanza bafabrice mpe bakenda na bango na nde bandeko na so baelise balongwaki groupe bamasimo mpe balongwaka donc bastrid a voyage natikaka le seul na bancien tout natikaki le seul donc moto abandaki groupe voilà totikaki na mare aza mama na nga na koloba mabe te mpo ya bolamu mpe ezalaki me na suka mare abengana nga. Oh, abengana yo abengana o na motif nini donc à l'occasion de rien batukutu o bozalaka na bango yo tikalaka lokwa donc musisa ya groupe ntango tomona bafigurant mosusu baye na nsima na yo lokwa balianza mais tozalaka omona nde ancien eza yo sikoyo à l'occasion de quoi maman Marie-Hélène azwaki baide ke a repousser o na kati ya groupe yango moni na beteli yo lisolo ya Samso na de pilone wana moni soki na bina beta lisolo esenga do nazongelo mpe na zero kene ezalaka boye ezalaka boye nga natalaka na nga bolamu o mare asalanga mama merci mabe topesi yango na mokili merci na bolamu osalanga mais mama abengana nga siko kobengana abengana nga eza lokola Samso baexpose ye ntango atindiki pilone na nsima nde mamutu ekwei esika nzambe esika nzambe comment moni na ina loba a justifia ngai moni po kolongwa na nga na longwe batutu na nsima balongwe donc c'est que yo muto motivaka délégation wana ya nsima po bango mpe basala bango lever les rideaux na groupe non parce que soki basalaki à lever les rideaux après nga donc ezalaki no place nga nake balandinga mais balandanga te nga na longwa na vanda ina soki na vanda ina ndimo ya kulisi na vandi na nga naki na méditation naotala groupe ngai na bandi yango tititi ekomi ntina baniveau ekomaki wana mais bahumilie nga na basense moko boye oyo bakoki kohumilie nga te nakenda na mai miso na ndo ebelo nini na osala te navandaki soko bato baotalaki babike me ye kutu nzete ya mai nani nzete ya koma ya mai basali ye boye bongo biso sikoyo banzete ya kokauka ekozala ndenge nini epuis bon nakoloba te ke non nga naza bien fo bato nde balobake non sapo azalaka boye sapo azalaki boye siko baotala ndenge azalaki na groupe motu nyonso soki ke non nalongwa baya te ye te alors esalaki ke non batutu balongwa na nsima na nga ndeti lelo makambo ezokende boma motu elali tomona kolongwa na yo toye komona lianza bon après tokomomona babilongi moko boye na kati ya groupe le réveil oyo tokomomona lelo oyo toyebi te mais tandis que ntango tozotala bapiese na bino mwa babilongi na bino lokola tomesanaka nango déjà ezalaka opesa elengi moko boye c'est ça bon eza mpasi mais oyo esi esalama nazolinga te koloba mais bino ba journaliste bolingaka kotuna ba question moko oui tolingi toyeba kaka cause ke ntango mosusu yo osalaka okendaka tournage moko boye to okendaka voyage moko boye oyo okenda kati ya groupe osignalaka te yango ekozelaka yo baretombe non nga azalaki chef na groupe ntango banaza coordonnateur donc après mama ezalaki nga namekaki koexercer rôle comment namekaki kosala mosala oyo bapesaki nga poste bapesaki nga après moi tant moke nakomela rôle étiquette donc comme c'est comme si bazo utiliser au kaka oza wana mais voilà et tu que naza ancien parce que groupe le réveil qui branche moko na église et là groupe ya église et là neti branche moko dans un département mon église ndezaka ya ba chantre évangélisation voilà biso kozaki na évangélisation na nzela ya média on a fait tozala komona yango mpe bapublicité na kati ya scène voilà c'était ça maintenant le problème c'est comment ezalaki nde nakoma esiko lokola mwa échantillon moko malgré qu'il y a échantillon wana nandimaki yango mais biso na mosika tozala komona kaka ke Bertin Sapo apezaka na kati ya le réveil
Sur opesi ba discipline ezara yo. Oui. Et comme un moment moko moni au en français qui veut tuer son chien, l'acquise de quoi? De la rage, c'est ça non? Ndé comme un bon. Ce qui m'a mal qui a besoin que noter même sur qui peut sur poste ou bien le groupe nanga le route lieu mon moment quoi témoin gênant il fallait ça on a ndenge ya kitoko Bo solo lande ezala biso monyo koli kende même sur na produire yo bena sala bona ça bon mais comment est-ce qu'on a ndenge mabe bano kuto nga na formé bano bayaki on a na charge na ba effort nyonso o bino bo salaki. Donc c'était pas facile ya ko yamba mbala moko maman Marie-Hélène a kati ya groupe bo ça peut impact ba kombo etamboli donc ezala groupe moko bo batu nyonso R soki ekoki to yebi ke to vandi na ba TV to zela RTL po beta po totala ezalaka c'est que ça sauté c'est que do banda bino bo kenda on doit se le dire to mona ra sauté ezana batu msusu basimbaka bango te lobaki na sala mabe. So na sala mabe nzamba linga condamner nga. Mais banda makambo wana elekaka est-ce que yo na mama bokutanaka bosolola to abengaka yo pe ye moko avandi bo asali rétrospection lobiki ate na sala likambo peut-être na se akanda za mwana ngai na luka ya te na bandenga bakulisi sala marati. Tikalo ça. Ozwaka pe ba appel te ata ba fan moko boto bato ba soutenir groupe na ba conseil et tout. Oui, bato ba soutenir ba fan ba regretter ki n'avait n'a choisi mais c'est bon que non voilà na patienta qui trop na kangim tema trop soko longwa na ndenge na ngamo na ko longwa déjà bandaka la po humiliation le kay makasi mais na supporta ki biso so mama lingaka changa na ndima ki achanga mais nazaka na go mais lokola yé moko abenga na nga na se ya mbula tango oloba ko bengana wana bato ba hotela biso ba se dire ko bengana wana donc eza eloro mo boyo zoloba ngo ouvertement donc c'est comme si akanaka likambo moko boye. Oui akanaka parce que ton mère azolinga bengana nga yana ndeko moko tanga kombo eze émission to sala bato ba hotela biso faut pas banda ko comprendre ba détail ndenge to okende je reste mbui nande ko moko lianza il sont forte mais vi babi bon babenganga mingi leader leader yo sel merni mera kana bengana sala attention sel meri logote masali meri logote mera kana abengana yo abengana ngai bon problème ate baba jeune baba masa nanga totambolaka bien que na âge naza vie na bango mais toza ba masse extrêmement quoi dans les abos na dinga sel mère lo mort mais avant ça mère d'ailleurs comme na ba comportement mon bon ce moi problème est comme on a besoin à rajeunir à changer équipe mais skoyo na kena banko amonika na zaki résistant patient abi parce qu'on a kena méthode ni faut na luka et lo mona bengane penda fara akoyebisanga ke non sala boy chef azalaka boy soko sali ndenge ya lingi soko aye asali boy po nini asali donc nakomaka ridicule c'est que biso to kanisa makambo wana ezalaka na ba mouvement ya ba musique na donc na monde théâtre pe ba makambo ekota bon pour dire que pour prendre le bagage wana mais asa mama na nga na koloba mabe na été na loba fona loba ndé bolamu na pour le loso ki pour lukinga to sa l'émission grâce na ye donc merci na ye ouais ça grâce na ye mais ça peut pour yo pour opesa ki le meilleur ya on peut et ça qui impact na yo olobi ya solo même okiliba e ba ngote bato ba mona ka biso ba ingrat mutasali oboye asali o mais so nga na lobi na sala na loba be fort nga na sala na bon en fait pour yenda la ki mama présidente. Mais merci Mingiza Pena Sœur Riguette et Ukola. Oui, jusqu'à présent Sœur Riguette a comme déjà Libanda Mboka ça fait plusieurs années mais vous allez toujours en collaboration. Non, tant on bi Sœur Riguette donc na zongi na makambo ebele. Riguette Ukola. Au moins na famille de Botamaki. Soko ebi réveil bien hôtel ba publicité à makasi. Oui, ça la paie ba master msusu pe ba sa ninga ndoza la te. Ndoza toujours à côté. Ce qu'on comprend oh baba na wengi wala ba 12 12 ngamna na zo ba 12 moko na ko kanga bisaka ngamo na kimi
mais nazali kaka lenda kaka po nayebaki eloko na waluka tobotamaka biso nyonso mais toza na bachance ndenge mais tant mosu yo nde ozalaka comprendre te tant mosu mare alingaka okóma na bafaçon moko est ce que ozalaka na mwa gwa to ozalaka na esika moko boye okendaka te na nkuku nzambe tosambela église moko tant mpe babengani nga babengani na babengani mpo nga ntango nakendaka ndako navandi après 2 jours naki bato misusu balongwe babengani na bato misusu babengani bango mpe na église bayaka so église te église mpe eleka bongo seke bamateya wana toyokaka mama Marie Hélène apesaka biso na batéâtre donc toyokaka yango su te mpo aza mama pasteur aza mosali na nzambe mpona mosala na bino kaka wana ebele mpe tochangeaka ebele mpe tokómaka na bamanière moko boye mpo tozotala bino ezoédifie biso mpe mais ntango tozoyoka susu bamakambo elekaka na sese na bino yango epesaka biso su mwa découragement moko boye te aza mpe kaka motu. Mais on évolue un peu durant toutes les années au sein de groupe Le Réveil. Et là, on a au moment que et puis ça moi pas na vie, moi ba souvenir à malam quoi tout à la du côté négatif. Il y a ozongi bina côté nanga ngatala na nka bolam. Réveil et sali kena yebana premièrement. Réveil et pousser nga sous nzambe makasi. Réveil et singa mayele ya musala oyo ya art dramatique comment on va sonner moi ba voyage ezalaka oui ba voyage bon tokenda Matadi na ndenga groupe tokenda Matadi na ndenga groupe tamatu balanga kende Brazza bonga na zoka 12 kaka 12 kaka ezokontinue kaka nyonso wana mozolenda kaka makasi à part ça bon moi moke yango wana na visibilité oyo esali ke non lelo soko oleki mpe boye bato bayebi yo vraiment relation na mpe fongola mpe mwa baporte misusu tout ça mwa considération moko boye kande ezalaka par rapport à mosala tosala sikoyo déjà groupe déjà ezali groupe na yo otravaillera déjà orecruta déjà bato ouais. Naza na groupe nanga kombo nango le réveil des sapes. Pourquoi seulement le réveil? Parce que je suis le cofondateur du groupe Le Réveil. Est-ce que idée wana ya kotia groupe Le Réveil eutara pa na yo po yo pe o soutirer na kombo wana? Question moi kitoko. Question à bien. Na me ko expliquer bandeko bana. Oui, expliquer biso. Kombo wana Le Réveil tant ba maman ba longwe évangéliste baye bayaka na kombo te. Bayaka nde tokutana par exemple boye to sala bord na biso émission na biso to sala émission na biso to sa botoluke longo to luka so kombo yolobi sur les pas de Jésus ngabité quoi na pesi mo kombo moko songolo okuna pa pesi kombo na assemblée de ozalaki wana twani ko luka kombo ya ko adopter et puis kombo ya Le Réveil utake pas merde et utaka nango pas Serigate je pense Serigate nde tout le monde to adopter donc so pe to boya ka keno voilà te wana te parce que to boya ki pe miso senge tika la kombo te alors na temps on na c'est pas nga na sali ba 3 ans na Réveil na 2 ans na sali banda donc 15 ans ngo nga na sali na bimina na des comptes finalité par rapport à ancienneté nanga mais au accueillir de beaucoup plus sagesse na rati ya milieu ya musala bon sagesse pe babota manango mususu pe bakisama par rapport au entourage ya milieu au pays ozali nango bon nako boya te kando lobi wana mais natali ke nazobima maboko pamba ponga babengana nga na sambula ça pour bima kende en pleine répétition réunion o ba obengana nga na eboya ki répétition na pesi mer mbota boy nake na ndo répéter lata bilamba na lati bilamba répéter li réunion to vandi ta ça pour yo azwela kinga na position nini nga na za chef ser moko to zakane na groupe Olga te na cité ser ngo Olga évoluons actrice na so Olga abanda ko ya te rep et celle mikolo bela ya kate e ko la jour moko
amoka koti mbala moko or na ndenge ba norme ezalaka ke non soki mutu ayaka te il faut apesa voilà moi justification que voilà okoya te mbamo osangani na biso on comprend maintenant ntango ye aye asangani na mbamo na biso nayebisi ye mama vanda kuna nde nalongolaki esili ekenda nango mpe se yango mpe akenda eleka nango mpe eleka esali inane pour réunion toyako sango eyaki presque na fin de l'année réunion yango ntango président Fachi azozwa pouvoir réunion suka na biso yango wana nde mpe kolongwa na nga nayebisi yo ayebisi nga sapu nayoka ngo na matoi na nga moko ozoyebisa ser wana ke Olga bima kende komo koloba na mukolo ndenge wana bima kende ngabi non mama na loba bongo te na éducation nga na zoa o mama na nga mbia apesa nga o papa na nga sapu dakien apesa nga tala nakoloba te ke no naza bien éduqué batu bayebi o bayebi sapu bayebi ata komona nga tande nazala batu bayebi ke no muto vraiment attendez nga mo pe na prochele yo donc pour esa émission te mais ça se sont quand même non ça va c'est l'émission détends-toi ayebisinga ke non voilà oloba bongo na bité mama na éducation na zo e papa parent na nga ata naza chef ne nakoloba ne bongo te oloba na matoi na bité mama soki na obaka na matoi na ye na matoi na pardon falako oyebisanga ke non voilà sapu moni bato baza mwa ba mikolo kendaka na bango mwa boye mama ozeleleka inane ya prière oyebisanga en tout cas na franchement nayebi yango te oyebi maman pourquoi ozolinga na ndima likambo na siko en pleine réunion bozalaka bino nyonso rande bojouaka bongo en pleine réunion balianza bazalaki bajiresi bazalaki bakarine kianza baoto tikalaki wana po yaki après mama ngai lianza jiresi mbui karine kianza na ba comité msusu ba bibish mandala mama nayebi te oyebi te sapu neso ali telema bima kende quel désert lobela inde ngwana na bi mama nayebi ke ozolingo bengana nga nayokaki déjà ke ozolingo bengana nga ozo sala bango basi bayebaki na bango ke obengana nga pourquoi ozelika inane yo za ma pasteur soki nasaki makambo wana yo za na matoi nao ngo benganga ta pembeni po pardon epezaka nango te yana bato mosusu epezaka epa na bango epezaka te ndenge na ba ser Olga limbisanga so monaki na blessaki yo mais ozeli inane nga na mutu na nga nazoyeba bango te nakondima mpe eloko asali te soki nga nakosa na bi mama nabengi moto alokuta te nabiki mambo ozoloba ngai nasala yango te na ajo ya nga nde na boye na mpe papa déjà te nakoba kondimisange eloko moko boye te nayebi te nayebi yango te oza na poso garde esika mo boye fo ondima kaka nde eloko esalaki bon tala etelema bima kende mbula ebeta libanda kotiaka so makolo te boye te ser mo azalaki wana karine kianza actrice na sabi mami mokolo bande ekoloba na Olga nga nazalaka alobaka bongo tabaka Olga telemaki pembe apingi bon limbisa na longola kofinga attaquer Karine na benga na yo na comprendre que non maman elle est ndinga a comme vraiment tendu voilà après tema bima kende na tche mutu na se et comme air à vérité ba tezion suka na sa skoninia c'est que soki na kei c'est na ke libela oroya soute o mutesi afongoli motema carrément lobi kende koya soute bon merci atelemi bimi na kenda mbule ebeta na ndima tenga balianza botalaka kali bande ko regretter lianza zokanga nga kutu ça pour kete azokanga nga na lokolo karina kainga te ça pour vanda kaka tellement na koma epena suka na mutu abimi na ke mbula na polati matonge kota na vanda na ngai eleki 2 jours bayebisi papa na biso apôtre mobali na ye na moni abengi nga ok nazaki na démarche mona osala na ville na maison palais ya nini immeuble intelligent nazaki na rendez-vous moko na maître moko boye wana maître avocat moko déjà nazaki mpe likolo donc ayambi nga toso na moni apela papier code ndeni biso to na réunion yaka siko na besoin na mon habité papa naza na réunion et naza na ville soki na sisi na oya siko mutu nakendaki azeli singa umi singa kuna pe bazozelanga bamona nga or
koya na ngeza lisusu po ba diminuer lisusu. Gloire à Dieu. Pour pas humilier les sous et ça qui était que pour peut-être que ba modifier ba s'excuser mais pour la rokitisa les sous. La bato nyonso ba yakate jour ango o bazanga ki donc ce que na ba na réunion générale. Et ça li que nzamba sa ndinga salaki na été. Tant na été boye mutabenga nga a lâcher sikoyo. Blomo a lâché qui a papa nanga a lâché blomo et pas bana msusu bazalaki wana eke mabe. Parce que on va heureusement ça pour chance ka oya quitter pour so oya quitter la maman ngokutana ngokutana. Et les après 2 jours baba binga bat na église. Oh ngape na longwe nanga okuna longwe okuna oh bolongwe po adi batu ba longwe na bango. C'est comme na ka maison mère les marquis. Ekenda bongo. Vraiment, chers internautes, on était là déjà en direct de l'émission avec l'un de nos artistes comédiens très influents, Naratia Mboka Nabiso Bino Moroboyebi, Bertin Sapou, Ope a passé qui moi époque Naratia groupe Le Réveil, Bouti Koyoka déjà Marambu, cause au et salaire qui a quitté Le Réveil, donc Bino Moroboyo qui donc, quand Denge Tolobara, critique et Zalara, Bino, remarque, suggestion, pour Bisope, toi améliorer Moussala, donc Moussala Otosala Angoka pour Nabino. En tout cas, merci tout d'abord na disposition nao et puis Nandengo reprendre l'invitation Nabiso, mais beaucoup plus de Rolingaraka au c'est la programme ya ba makambu na yo ba salutation et puis pour te chuter déjà une émission ça programme ya groupe et tout ba makambu no ozana ngo mikolo. Ouais, ngape na osengo merci. Équipe Mobimba na monezana donc merci. Naza na tournage, il y a premier film nanga, banana longwa. Moi tango benga na so que non na montage tout ça. Donc c'est ça. Bientôt là, montage est aussi là. Film est côté na net. Côté na net mais na nini pe rolé. Non, et banana no kuna to bandana no kuna te pour moi visibilité moins l'europé et côté après tu es diffusé awa na ndenga kin pour awa izandango ofelet. Mais kuna moi neti yo boye na ndenga chaîne moi nini te musala kaka moi visibilité pe moi ni donc makambo yo Ludovic Sapouaye biango na Londres donc Nathalie Twendele Dani Mbenza Titi Mwanza équipe eza costaud mais c'est que non ça pour ça va zala calme koloba mingi te kofinga te kofinga ko des éducation na ngate. Non, ça la programme n'angeza boy. Après comment? Après sortie à film nanga. Na robanda kolekissango na chaîne mon local awa. Ouais, à Bisso, so nzamba sungi, hein, après si chance que tout espace. Déjà va processus c'est en cours dans le kawana. Na répétaka chaque mercredi na Victoire awa numéro 43. Numéro 43 avant Bima Kimwenza Nazalakawana chaque mercredi donc c'est ça quoi donc na opesa mbote na lianza lisofote toujours lianza de balobi artistes comédiens sans complexe donc oyaye barakosola na bato en tout cas ngape na profiter na pesio mbote mais robosa na pete opesa numéro no contact pour na bato pe ba linga ba contacter yo. Ouais, numéro nanga ya contact zali plus 243 85 28 219 plus 243 85 28 219 soko bengi ozwanga moko sapu donc bureau azate on appelle ça bureau yamba bandako compliqué te ngamo na yambaka to solola soki ba conseil ezali opesi soki pe ba remarque ezali soki pe na lobby mabe awa wana émission o naza mutu bolimbisanga c'est ça quoi. Famille Tigali famille mais non ça la chemin nangai c'est ça. Voilà, c'était déjà la grâce par cœur en mode émission avec Bertin Sapouto. Outi déjà Bamarambo et Tali Groupe Le Réveil. Là, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Quant à moi, je dis un grand merci na babonné nyonso oba mesana Rolanda Biso na Beaux-Arts TV. Continuez toujours de s'abonner massivement na la chaîne Abiso. Bo partagera surtout ba émission na Biso. Bo komarape moi ba remarque wana ba critique wana et ça la bien. Ya onde ça la ke Biso to évoluer sous
quant à moi aussi na lobby donc biso tolobaka na biso ka so pe bomona ke tamsu mutuna na tunaki mabe bolimbisama biso to message na biso bongo aux internet et églises. Quant à moi déjà je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir, bye bye.